Mesdames et messieurs, très chers internautes, bonjour et merci pour votre fidélité dans ces sites www TV. Comme nous vous disons toujours, bah nouvelle ya Kinshasa Basango. Les lots quittés sur le terrain pour na kokuta nana ba génération ya sika ba na 16 ans, 17 ans. Oh ba bengi bango ba ujana. Toye ba le pourquoi sango la bange kei ba lobi ke banana ba zaba na mabe. Ba kimisi ba responsable nandaku yango tozo linga to découvrir ngo lelo en pleine scène bango mo ba mekampe ko confirmer les biso. Bonjour. Bonjour. Comment on est? Parfaite. Parfait, tout va bien? Bien. Voilà, bonjour. Bonjour. Yo, comment on est? Divine. Divine, voilà. Bonjour. Bonjour. Comment on est? Lisa. Lisa, bonne nuit. Bien. Santé ça bien? Bien, maman. Bino siko yo, tout ça comprendre été. Yo babengi yo ujana. Babengi ujana pour nini? Ah. Normalement, Ujana, ils ont une école de foot. Phénomène Ujana, ils ont 16 ans, 17 ans. Comme on a 16 ans. Ujana. Siko yo, osa babengi yo ujana pour osa na 16 ans. Mais cause nango pe zalit. Cause. Oui, balobi ke bino bozo kimisa ba papa ba bandaku bozo kodenda bozo sala baba caprice mona nzela. Koko expliquer biso ndeni. Koki to papa nanda kute. Bana 16 ans, 17 ans, les bazo kola bien. Tozokola bien, tozokola banzoto na biso bien. Ba papa nde baza ba intention de ya mabe likola bana ba 16 ans, 17 ans. Sikoyo namoni yo balobi ke mikolo soutien bolingango lisusu te, c'est dû à quoi bobi ke soutien tozo comprendre te, c'est dû à quoi bozola ta ba soutien te. Ndeti ngai soutien na la tananga soutien mais ça vraiment mususu ba te la soutien te ndeti lamba oyo lamba oyo ko la te lango soutien te ba tango ya pamba. Donc soutien vraiment il a rare. Ba mususu ba la soutien pe mususu ba asthme ba paiement. Mais ba soutien gorgeon pe ça la rapport à ko protéger. Bon, soutien gorgeon oui mais toi il faut pas la mode quand même. Ils attendent à biso, tout ça 1900 ils a 21e siècle. Voilà, c'est compliqué balobi mode de mode. Tant de temps to me campé Mutna mutu ana bargima na ya lobi kabela na asthme alobi ke to le sala ke passa coca cola ta soutien te po et tout fakae vraiment to me rappelle ko yeba uja na bisa isa biso pourquoi à la oui to continuer toujours vraiment binomo ba chers internautes boso mona makambo ça un peu compliqué génération ba na vitesse balobi 3G ne makambo 4G plus yangonde banango ba nango veut dire ce qui papa kimda ko etali été to me rappelle ko ka ujanet c'est compliqué. Voilà, Boni. Bien. Ujana, yo ba benyo ujana. O yo kokolo ba nipo nango. Bon. Ba bengi biso ujana de 1 par rapport. Toza bana o tozo kola mikolo ba 16 ans 17 ans. Mais bo kibisi ba papa batbanda ko poane. To kimisi ba papa batbanda kote. Toza bana moko tozo kola un peu na ba vitesse et là teli na biso nde zo attirer ba ko poani bozola ta bongo ye mo lobi ke sa ndenge bozokola bozola ta na ndenge na bino siko za poani mais ça la mode génération mikolo fola taka trop sexy bani ola taka trop sexy bani veut dire ça ne yankalo trop sexy bani c'est compliqué siko ba système ngo bozo ngo wapi ngo ola ta ba trop sexy na ebite kutu mambo ezala na Congo te uta wa mais ça la mode so batindeli biso peut-être lamba bozo régner jeune fille faut ça nango donc so za nango tende yo ocholi mabe siko robe eza robe mystique robe na so mona mais ko ka ko lata ngo na soutien non robe yo ndenge ezaleli donc ezo senga bala tongo karabo sans soutien esa bala taka bongo ba so panasu ngani makambo ukangi déjà combien ngolo ukangi déjà combien nzela oui tozo continuer toujours vraiment binomo ba chers internautes bozo mona makambo ça un peu compliqué génération ba na vitesse balobi 3G ne makambo 4G plus yangonde banango ba nango veut dire ce qui papa kimda ko etali été to me kafe ko ka ujanet ai sabiso bi ka baba si ujanet ba mbala ujala c'est compliqué voilà Boni bien ujana yo ba benyo ujana o yo kokolo ba nipo nango bon ba bengi biso ujana de 1 par rapport toza bana o tozo kola mikolo ba 16 ans 17 ans mais bo kibisi ba papa banda ko poane
Toki misi ba papa ba banda côté. Toza bana moko tozokola un peu na ba vitesse et là teli na biso nde ezo attirer ba. Siko poani bozola ta bongo. Ye mo lobi ke eza ndenge bozokola bozola ta na ndenge na bino siko eza poani. Mais ça la mode génération mikolo fola taka trop sexy bani. Ola taka trop sexy bani veut dire eza ne yankalo trop sexy bani c'est compliqué. Siko ba système ngo bozo ngo wapi ngo. Ola ta ba trop sexy na ebite kutu mambo ezala na Congo te utawa. Mais ça la mode so batindeli biso peut-être lamba boezo régner jeune fille faut za nango. Donc soza nango tende yo choli. Ocholi mabe. Siko robe eza robe mystique, robe na so mona mais koka pe ko lata ngo na soutien. Non, robe yo ndenge ezaleli. Donc ezo senga bala tongo kaka sans soutien. Est-ce que bala taka bongo ba sopa na sou? Okangi déjà combien ngolo? Okangi déjà combien d'antenne? C'est compliqué, toujours continuer toujours la nabiso ya fait vers TV. Ba ujana banango en fait, banango baza trop mystique. Tala ujana msusu ye boni yo. Bien. Ya na moni mauvaise culotte. Ola tango poani. Na la tango karape la mukina tango yo na lingi na lata. Mais biloko ba pekisi yango. Ba pekisi yango na lobi ke ba pekisi yango. Ba pekisi yango po bozo koisa ba papa bazo kima banda pona bino ba mabe. Ni nango laxi ke biso to kimisa ba pa. Et la telite. Siko yo babengi yo ujana yo moko esala ndenge nini? Ah esala nga bien makasi po yango nde mterenye mikolo. Donc esala ko bio kimisa papa batnanda. Na kimisa papa batnanda kutento zala na epete. Oh, papa zo kima mwasi alibala c'est que papa mwasi andako anuni yango landa libanda mwasi andako anuni azo okoza charge naza pe mwasi na kokoza mwasi bongo soki neti papa naza na seti bana yo okoza ba charge bobengaka mama non je bo kitoko ta msupe no laxa bo pe ujana wa voilà ba ujana balobi to kobuka na simate bango nde makamu bango baza tout terrain ba yebi ndenge ni na ko gérer to papa za na seti bana za na 8 ye ujana za wana ana expérience donc mama la ki sai déjà ndenge nini sokoti libala atana na koti te ba formation eza déjà chaque famille eza na formation nango ujana bango balobi ke eza na mabete eza ce qui est la mode o eza na mode yango nde bango bazolanda donc eloko mabe eza na te to meka mpe ko approcher maman la biso a expliquer biso ya des ye aza déjà marié a esa biso pourquoi ba mibala na ya ujana bazo pona ye ezo sala nini ujana bala na vraiment ba ye na vitesse mingi mais to meka mpe ko yebe pa maman na biso ya za déjà na expérience moi ça libala a expliquer biso conseiller na ko pesa pona bana on dirait vitesse na ba ya ba conséquences pese belé. Bonjour madame. Bonjour maman. Maman na ngai génération oya toza nango oyo vitesse eleki makasi pona bana na 16 ans 15 ba benga ma ujana jusqu'au conseil ni yo lo bana bango. Bana na vraiment pour nga ko na koki ko lia bango ata mike bana na façon de ba kimisa mibala bato yozo mona ngo neti yo de jour remarqué nini mabe pa mbali na aloba ko te belé eza belé neti ba mibala lelo ba komola na ngatu mo bana na mike neti mobali na ngana yeba te sona lobele nini moni po aromona nga mona mo balati kilo talati jipi amoneka mwasi. Mais yo pe kasi lata kilote po mobala solanda libanda pona kilote mais yo pe ko lata ngo pona kende te. Tenga ko lata onte na ko lata so na zana ndaku na nga. Neti nga na zo bima na mobala na nga na lata onde ni na za bana nga. Na lata onpoani. Pona sambusa nzoto na nga onde ni nzoto o eza mobala na nga eza po mutu mususu amona ngote. Ifona lata liputa na batela nzoto mobala na nga. Punition ni no ko mo pesa mobala na pona landa bana na te. Punition na komo pesa ye kaka soka ye na ndaku erne azongaka nga pe na koti bora mkuse biso mi baye na kati ndaku to potana kaka ba ujana na ujana c'est problème te maman journaliste tiko boma c'est compliqué vraiment c'est compliqué madame alobi ye pa kotika na terrain wana ye pa olata ka kilota mkuse po mobile na akeli banda te bino mo boyebi kokanga mobile eza pasi po azala yo mobimba voiture banda ko azala yo azala yo mobimba c'est compliqué madame alobi ye mo pe ako banda ko lata bongo na ndako mo bana libanda te bien sûr po aza respectueuse une femme respectueuse aza mariée aza na ndako mais entre temps tozo continuer tozo ujana en fait à tous moi non ya za ujana te na ki un peu musika aza jeune homme a expliqué biso pourquoi bango pe bazo landa bana na emike parce que yenda ebi. Oui, bonjour. Bonjour. Comment nani? Comment on a Simplice? Est-ce que to bengo pe ujana?
Non, non, on a ujana te. On a son ujana c'est que na muzungu, ujana vita. Vraiment, c'est compliqué. Papa langai. Bana wana bae na vitesse makasi. Bana la ba ujana. Yo, conseil no kolo ba pona bango. Bon, bana na ba ujana, bae na vitesse makasi. Puis bato, neti biso ba ya to préférer bango pour ba dépenser te bango ka méga restaurant c'est tout. Mon Dieu, c'est trop fort. Bon, bah méga 5. Moi, me gagne à 1000 francs, on me met dans le restaurant, moi, shawarma, c'est tout. Ceux qui vont cancer pas bango. Donc, dépense mouké. Bango dépense mouké. To boyo, kabelo, ya mai, ya okauka. To lingete. Et bon, bah moi, bah si oh, bah ça na si ma va ujana ya. Bah maintenant c'est à raté. On gère bango ndeni. Te. Ujana petit baba petit moro soro betanae. Ba ujana baza respect. So kutona moi sino kala oleka. Aoyate. Alors, personne peut écouter mon tété, les cambamans comprennent que t'es, qu'après tes mères à Zana. Non, bah, vendre sa morale. On peut morale, c'est, Oudjana n'est cambo, va bien à Bango. C'est compliqué, Oudjana n'est cambo, y'a un balobi. Donc, ce qui yo, au ligni Oudjana te, salamokina, yo, pour bango de bazo régner. Voilà, nos très chers internautes, je pense que Tokoki Kosukawa, prochainement, continuez toujours, abonnez-vous comme d'habitude.